na tina ya kozongisa esengo na bilongi ya basi oyo eseka kala. Association pour la santé ya basi congolaise lisanga ya ba ONG minei bazali kosalisa bongo ba consultation gynécologique et psychiatrique ya ofele. Tozolo ba gynécologique et psychiatrique mais toza na maladie moko toza ko luka makasi. Malade biso tozo luka pour que bato ba yeba yango pe to détecter yango to kundola yango na kati ya population eza endométriose. Pour basi ebele baza ko bela yango ba yebi yango te miso ba yoka pe kombo nango te mais baza ko bela yango. Mais comme maladie yango eza na signe moko o etection to moni yango eza kaka endométriose eza te yango biso to bengi ba signe so tout baza na problème gynécologique bakoya to ko consulter bango na gynécologie nde na kati na bango to ko zoba oyo baza ko bela endométriose to ko continuer pona ko sunga bango na ba traitement na bango. Bokono oyo endométriose ezali moko ya makono oyo epekisaka basi kobota. Basi babela ka maladie wana et loko tungisa bango makasi eza douleur. Et parce que tungisa bango makasi eza douleur, moyen ba sala ba rapport sexuel na bala na bango ezate, moyen ba bota ezate parce que maladie wana yemoko a bloquer ka bota et par ce fait basi wana baza exposé ya kosala ba maladie psychiatrique. Koleka basi 900 bami komisaki déjà pour na ko participer la campagne Lina uta sanza ya mibale. De fait 956 femmes comme consultation pendant 3 semaines. To prévoir un minimum de 40 à 50 femmes à consulter par jour. Biso toza na ba numéro de téléphone na bango, nde toza ko benga bango comme ba lelo 40 femmes bayaki lelo, biso moto to benga bango lobi ke bino to consulter bino lelo. Ba ba koya lobi to benga pe bango. Basi oyo bazwami na bokonolina bakozwa mabongo en charge gratuitement. Nathalie Sekabourosi Mourabie pour la VOA Afrique, Kinshasa.